JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Congolais, avant tout, obanda kufungula émission oyo, obanda kolanda émission oyo, oyoka émission oyo, oyoka makabu soda poto ayekoloba, bande konangai to partager vidéo oyo, émission oyo na ba Congolais nyonso oyo ya mitema mabe. Communauté oyo eza communauté ya bandoki. Communauté ya mitema mabe bande konangai ba Congolais. Information na outil kozwa yango na lobité il faut la émission rapidement pour nous prévenir bino makamuzo le kanakati ya communauté oyo ya ba Congolais. Quel motema mabe makambutali mikanda soki lelo makambo ba Congolais zo simba te na poto ezakaka ba Congolais. Ezakaka ba Congolais bande konangai. Avant que musika na opesa na mbote na ngai rapidement na bande koneso balandi ya JDK mopa mokonzi soda poto ba mbote musika bozali merci na confiance pe patience et fidélité au bopesa national no ya mikili bande konanga to s'abonner massivement et gratuitement na lobaki soda na mikili akobunda objectif avant kaka to kota 2025 bopesa kaka 1000 abonnés, 1000 abonnés, 1000 abonnés, s'il vous plaît. Naebi ke bolinganga mingi bokosala, toujours dans le Seigneur, toujours na bonzambe. Na yango na profiter na pesa mbote na rapidement na maman pasteur Dorcas MDGD mafuta yasika tolikati na bonzambe mwasi ya mokonzi. Respect. Mamote si vous allez à Londres, on est ensemble. Quand nous le baki et vous allez à Bongo, 1000 abonnés kalamilité zokoka avant de kota 2025. Bande bonangai ne du solo et ça la passe. Et ça la passe na lobaki na kolembaka te parce que na lingi besoin conscience makamba mikanda makambutali immigration eza ko beba eza ko yinda partout na France et partout d'ailleurs. Partout na Europe, Canada, États-Unis d'Amérique, na New Zealand, na Australie, partout na Mikanda, ba commis très dur et sévère. Fongola misu, yokaka, bande bonangai, soki yo la no information te, otanga no ba journaux te, lingaka omi kitisa, oyo kaba oyo, ba na information, o batanga ba journaux. So dans la minute qui on peut se mettre information il y a au fêlé puisque l'information les lots dans les réseaux sociaux est comment payante. La base boyebi so ko beni mutu mo boya yebi ma information ayi makambu ya immigration ayi makambu mikanda jamais on peut sur l'information sans que asengayo mbongo. Mingi to mona na ba réseaux sociaux bazo senga carte bleue pour la nini, alinga pesa oba information ya immigration to ya makama mikanda et sengaka mbongo. Kasi soda ya poto baki bo s'abonner na bino na chaîne na ye bo yango ofele. Voilà bande ko ngai na ko yebse bino makambu ya mikanda na baki na bino que ba préfecture oyo ezoboma makama mikanda ezali préfecture ya Evry Cour-Couronne na département ya Essonne 91. Na bas le département ya Saint-Denis na préfecture ya Bobigny
93. Nabaki na bino na Beauvais. Kuna na département ya l'Oise na 60 eza ya koyinda. Alors, bandeko nasaki ba renseignement mo boye. Nasaki moi banquette na ngai, mais na ko zwa ndeko mo batindeli ngai oyo abi na ngasola poto tellement makambo lobaka yango oyo zo salama. Na lingai liboso boyo kabino moko, bon to sa des commentaires. Tolanda. La sous-préfecture de Seine-Saint-Denis, des dizaines de personnes attendent plusieurs heures pour pouvoir renouveler leur titre de séjour. Les demandes de rendez-vous en ligne sont saturées. Certains ont parfois recours à des méthodes illégales. Un collectif d'associations s'est mobilisé ce matin pour dénoncer cette situation. Marie Chambrial avec Marion David. Dans cette file d'attente, la plupart viennent ici tous les jours. Chacun espère obtenir un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour. Un véritable parcours du combattant pour ces étrangers pourtant en situation régulière. Alma essaye depuis des mois en vain. Son titre est aujourd'hui périmé. Elle a perdu son travail. Chaque soir, je pleure. En fait, depuis là, ça fait depuis que mon employeur il m'a arrêté. Depuis là, je travaille plus et j'ai un crédit en plus. Donc j'espère juste aujourd'hui qu'on me laisse déjà entrer pour avoir au moins une attestation de prolongation et que je puisse rejoindre mon travail. Depuis 2020, les demandes de renouvellement se font exclusivement en ligne sur la plateforme ANEF. Mais sur le site, il est presque impossible de trouver un rendez-vous. Tous les créneaux sont pris d'assaut en 5 minutes, souvent pour alimenter des systèmes mafieux qui les revendent ensuite plusieurs centaines d'euros. Nous savons que la sous-préfecture ouvre les créneaux rendez-vous à ces fameux systèmes, captent tous les rendez-vous et après ils sont revendus à 300, 400, 500, ça dépend de la situation où la personne est. À Saint-Denis, un collectif d'associations essaye d'alerter sur la situation et se mobilise régulièrement devant la sous-préfecture, comme ce matin. On demande la régularisation de toutes ces personnes-là, tous les sans-papiers, que la préfecture ne doit pas être une fabrique de sans-papiers. Et la deuxième chose aussi, on demande plus de rendez-vous via la plateforme ANEF. Les problèmes avec le site permettant les demandes de renouvellement de titres ne concernent pas que Saint-Denis. La défenseur des droits vient de rendre un rapport. On parle de personnes qui sont insérées dans la société, ont une carte de séjour, travaillent et sont mises en situation irrégulière par l'administration. Les réclamations à ce sujet ont explosé ces 3 dernières années. En 2023, elles représentent un tiers de l'activité de la défenseur des droits. Bandeko na ngai ba congolais bozala très attentif, zala branché vanda olanda na expliquer bino pona nini makambo yo ekomi boyi. C'est toujours les congolais. Ba congolais bazana kati ya makambo yo pona nini na yeko ba bongo parce que na eu d'information. Alors bolanda na malamu boyoki awa balobi na sous-préfecture ya Seine-Saint-Denis. Sous-préfecture, il y a Seine-Saint-Denis et Zalaka. Dans Saint-Denis, je crois que Naza même na je crois que Naza même na ba combo ya ba avenue Nyonso. Sous-préfecture Ezana Saint-Denis, dans le 93, na rue Catulienne, 2 rue Catulienne, 93 200 Saint-Denis, adresse, il y a sous-préfecture, il y a Saint-Denis. Oyo, lelo ekoma na maboko, il y a au hasard au dirigeant, donc le préfet, il y a sous-préfecture, comme on a Vincent Lagogué. Vincent Lagogué, Azalaki, préfet à sous-préfecture, il y a Saint-Malo. Saint-Malo, Ezali, ville Moreza dans la Bretagne. Na département, il y a Ille-et-Vilaine, et pas il y a Chikito Muntaba, Kuna, na 35. Le département 35. Donc, M. Vincent Lagogué, Azalaki, préfet, il y a sous-préfecture, il y a Saint-Malo. Sikoyo, depuis janvier 2024, à Koma
préfet, il y a sous-préfecture, il y a Saint-Denis, na 93. Donc, bande onangai, depuis 2020, la préfecture est mis en place système même ANEF. C'est-à-dire sur au côté, rendez-vous exacté. Sur au côté, pose rendez-vous parce que Makamou c'est comment qui en ligne et comment en ligne. Makamou Oyo, Nenge ezalaka kala, ezali sous-souté, ok, na préfecture, ezali sous-souté, comment nous sont en ligne. Alors, préfecture, a outi koloba, bangon boyoki. Boyoki nga ite mnoko inventango. Boyoki, préfecture, a outi koloba ke, biso, to fongola, ba porte, pour na ba rendez-vous, en ligne. To tchaka, ba rendez-vous, facilement, pour na ba étranger, en situation régulière ou situation irrégulière, bah sans papier, pour y avoir rendez-vous na bango, pour pas qu'il ne la démarche de kanda na bango. Kasi elo on est zoleka, bah nous on a une carte makamboyo, pour oyo kake, bah adresse, donc plateforme wana, bah kanga yango, pour nous rejoindre rendez-vous et comment impossible. On a reçu un rendez-vous et comment impossible. Et là, on y est sur les Kanakati. Les Congolais, bon, on a bien, pour nous dire que information, nous avons vu à moi-ci, bah, on dit que c'est 500 €. Nanani. Nanani, on est Congolais. Mais comment tu poses un terme à bien niveau? Nous avons vu ça, à côté ça, demande pour nous reçoit rendez-vous, bah, Kanga yango. Azela, ti mukanda eye e baby. Musalape e baby. Kasi na surprise ka boye, masa ne monga bina yabina ete ne binde komoko as facilita kabatu moyen ya kozwa rendez-vous na préfecture. Ba bengani tout ndeko nani congolais. Alors, problème les amis, congolais wana naza na Congo na ye bapesi nga yango pe mais ndeko aza kobanga abi kotanga Congo na ye parce que ayeba kezanga ndeko kobanga soki ka pona nga nanga tanga kombo na wende ko ngai je pona nga nanga tanga kombo na yo po makambo esila oto bundela makambo ya buzoba oyo to bundela ba anti valeur oyo motema be oyo esila na kati ya communauté congolaise. Alors ndeko nangai Féroce Lomeka na 92 na la défense makambo oyo to sola kina yo na lobaki congolais aza moteur mabe puisque bato bazoya sikoyo bazoya biso solo ya Congo solo ya République démocratique du Congo ba ina na poto moteur mabe ba comportement ba système ya ba commissionnaire ya bandaku ya ba chambre tina poto ba ndeko nangai mais oyo peuple ya ndenge nini ozo tekela ndeko na yo congolais adresse 500 €. Ozo yebisa ndeko na yo ke soki alingi azwa courrier na ye epai na yo na adresse na yo tous les mois 150 €. Ndeko na est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal vraiment? Quel motema mabe o peuple ya ndenge nini? Olito sungana to koma ka biso sur l'église ko sambelaka nangolo nzambe nzambe kusunga nzambe kusala to kanga bana nzambe boke na l'église bokoma ko tuna ba question yo sambelaka wapi yo mais bozami tema mabe ya on a bino ba pasteur aussi ba pasteur congolais bon mais quand ko yebisa peuple oyo bandimi na bino ba changer mitema motema mabe eleki makasi na communauté oyo. Alors ndeko na biso oyo nazana kombo na ye awa kombo nizaka na lulemo na wadi na bwaka ngome na obangela nde ndeko na mwasi azo problème. Alors ndeko na mobali ile ba bakute na ye alobi nga na yebi ndenge nini azo rendez-vous. Oh ndeko na mwasi abime nga na kotisa kutu na meka kutu donc moyen kutu azo rendez-vous ezati mukanda pe tie baby ekufi musala pe ekufa. Bon yo sala ndenge nini habite nga na yebi nde basalaka pour mes amis monter so on peut se 500 €, na ozolo rendez-vous. Bande ko ngai.
ndeko na mwasi ya kakoli ameki ko bondeli ndeko na biso aboyi alobi bon to suka na 400 ndeko na biso bundi alobi bon na pesa yo 200 en attendant mais sur la moni na rendez-vous aujourd'hui na rendez-vous na yo bakisela yo 200 comme ça aujourd'hui 400 na yo ndeko mbala bi na ye. Alors, ce qui n'a pas eu rendez-vous et que au Bakissi 200 du coloté, n'a pas annulé rendez-vous. Théokani, ne commence à venir prendre les athées, je vais dans rendez-vous. Nous avons et ça n'est même pas une semaine. Nous avons très bien pour nous Congolais va souffrir les lots, nous avons métalli, rendez-vous, adresse, nous avons bébélé, nous avons beaucoup étalé Kanda. Kaka bande ko na biso moko ba bo ba ninga na bango. Kaka bande ko na biso moko ba bo bande ko na ba Congolais. Ennemi à Congolais ça la nika Congolais bande ko na ngai. Nous avons ça c'est même pas une semaine à Julie, nous avons fait moi aussi rendez-vous. Ba bengi ndeko na biso ya moi aussi ba yebisi on a rendez-vous telle date. Nous avons à réclamer 200 et tikalaki. Nous avons moi aussi à baxer les 200. Donc, nous avons à foutre 400 € pour avoir rendez-vous dans la préfecture de Mundele. Alors, boyo kasiko ndeni ele kaka. Bah, tu peux expliquer biso awa na téléphone, boyo kindege ba expliquer yango. C'est-à-dire que ba Congolais au bayebi informatique très bien. Ba Congolais au bayebi informatique très bien. Ba comment le système bazela kaka na ba préfecture so ba fongoli kaka ba date ya ba rendez-vous bango ba koti na kati bola nanga bien bande na ponto souffrir na mikanda mama ba rendez-vous banda yo banda ko sala rendez-vous na yo senga rendez-vous na yo ozwaka rendez-vous te ti mukanda na yo baby musala na yo baby presque vie na yo baby ezakaka ndeko no Congolais oyo ovanda na yo tous les jours motema mabe akanga ba date nyonso atekaka. Mais comment tu vas monter à ma peine à niveau oyo? Non, éviter. Comment tu vas monter à ma peine à niveau oyo? Bah, Congolais, ou ce bon mamboka, ou ce bon mamikanda na mboko oyo, monter à ma peine qui m'a cassé. Donc, nous avons besoin à zoa ba adresse, à zoa ba coordonnées, il y a ba préfecture, presque belé, à zela kaka, c'est-à-dire qu'il y a mousalate, il y a vanda kaka, à zela kaka, tongo, midi pourquoi? Ce qui va fomoli kaka, pour la date et par rendez-vous, yé à kani, surtout à bloquer mo, à jouer mon site naye, à bombi, à bandi qu'on proposait, ma Congolais, en échange, il y a 500 €, 500 €, pardon. Bandi qu'on a mis. Naïbité, donc, bandi qu'on compatriotes, nayo, baza pour souffrir. Bakolela misale zo kufa ba fieza ko beba pona mo mikanda yo fandi na kwemo boye usala ba date nyonso bomba mais osaka ko tekela ba ninga na ba ndiko ba Congolais et puis 100 €, 200 €, 500 €. Mais ba ndiko na inga na yebi susute sur ton souka na peuple yo. Moi je me demande la question, je me pose la question aussi, mais qu'est-ce qui se passe na peuple yo? Comment vous avez monté à ma bé ndiko na naibité ce qui va dans la combo naibité mais tala prochainement on entend la combo parce que là on kokati non kokati ba bomba ka batu ya boyi moteur mabele qui makasi donc bande on ngai na ka ko ibisa que ba date ya ba rendez-vous na ANEF na ba préfecture na ba sous-préfecture na partout bokenda ko na mikanda ndeko na bino moko Congolais mutu akanga yiba ba rendez-vous nyo surtout le rôle a informatique très bien akanga ya moni ba adresse ba rendez-vous ils ont le caté en ligne au bête ndenge nyo so o meka ndenge nyo so zo le caté yé na point na kati moi appartement na vandi au se cabino pour éviter à olier la mbongo quel motema mabe ya moni sikoyo ba komosa na enquête police agit makambo en main amosa so enquête ba luka bayeba ba nani oyo ba osala makambo wana
baokanga yo ndeko na ngai congolais baokanga yo parce que police française azana kati ya makambo yo bankete osama bayeba pona nini batu baza kozanga badate ya rendez-vous pona nini batu mikanda na bango azana situation régulière mais au moins date ya rendez-vous pona kokende ko renouveler mukanda na ye ezozwa mate en ligne ti mukanda ebebi musala pe ebebi à cause na yo congolais mutema mabe na osuba na awa na banzi na lobi oyo fa na loba bandeko na mingi ya kobakisa te esa na pasi na mutema et puis en même temps yo que la peuple mawa communauté ya mawa communauté ya babuti bazo baza mingi na kati ya communauté oyo ba biloko yango ya kotelemela ba biloko yango ya kopanza ba émission ya kopanza ya kotelemela ya ko soutenir pour na mitema mabe ba congolais sila mais yo mona bango watanga bango mitakala bana bango ba Baltazar ba ke na ngola ba rando ba na ba via batu ba ocha ba video bango ba bina bango ba wele na mitakala ya bokechu baza ko senga na bango ba bêtise kaka au lieu ba luka na biloko ya boye oyo ezo sauver ba vie ya batu avenir na yo na kata mboka mundele nga sukiawa na fini mnoba bo partager mère double oyo ya vie Souza na Madeleine en tout cas tout partager na kopesa mbote na rapidement na Anita Molembek mbote siko zali na bagisi mbote na ngai na le boss ndoi na ngai John oyo ya Mama Africa boutique exotique Mama Africa na Evreux toujours na Madeleine. Et puis, na kobakisa mbote na ngai en mon petit prince émeraude du trône na kati ya salon Misha coiffure et beauté na place Kennedy Evreux la Madeleine. Na pesi mbote na ngai na Bosco Boble Njombe oyo ya Paola Misha na salon de coiffure Misha coiffure et beauté. Bande na ngai na kosuka awa maître Alain Lyon na bosani yote na kata Pointe na Argenteuil na 95 na département ya Val d'Oise et puis na kobakisa mbote na ngai lisusu na Honoré Alvaro le meilleur coiffeur de tous les temps na kati ya Evreux bambote belé ndeko Aris bambote na risiko zali en tout cas na suki awa bandeko na ngai vraiment to partager émission oyo et ko sunga ba congolais belé na banzi prochainement c'est kandeleki a te na otanga komona ndeko na ngai il faut bima na kati ya Mpwasa. Il faut pas bimisa on Mpwasa po otika makambo yo konyoko ba ninga na ba ndeko na yo ba compatriote na yo kuna mama mikanda na poto to boyi to yebe informatique malamu kasi ko yebe informatique ndeko zabe malamu o sauver o aider o soutenir ba ndeko no ba congolais ke o boma bango lisusu ke o yiba bango lisusu ke o nyokola bango lisusu motema mabe ate asuki awa bandeko na ngai esa na pasi na motema na okokati eza pasi ya pasi comme on appelle que motema be et comme na kindoki en même temps parce que motema be c'est comme le niveau oyo et comme on le voit kindoki et comme kindoki parce que comme on loka batu na butu ya pasi na suki awa to partager émission oyo bien l'image ba moto na Sud-Africa. Et puis, la possibilité José Yung, l'homme simple, dans la New-Zélande. En tout cas, vraiment, Maître Balina, très très fort, dans la Londres. Il y a un mot qui a soudé à Poto, Yangowana. Rendez-vous la prochaine émission. Ciao, ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.